de la guerre, il y a trop de morts en Afrique. On fait la paix, mais autrement dit, c'est l'être humain qui l'accomplit. Ce n'est pas bien. Ah. Yes. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. À cause de la guerre, il y a trop de morts en Afrique. On veut la paix, mais autrement dit, c'est l'être humain qui l'a compliqué la vie. Oh la vie. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. À cause de la guerre, il y a trop de morts en Afrique. Oh. On veut la paix, mais autrement dit, c'est l'être humain qui l'a compliqué. Dans ce monde, il y a beaucoup de violence. Liloba ya Nzambe bomo ya seko. Oya bakoko na biso ekotika la seko. Na kombo ya vidi mukulu mawe janangila wamba. A Congo, iyala Congo, okita Congo njakomba. Congo mungali nzamba mpungu mungu baba. Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nakanisi bino moko bozomo na RD Congo Info. Otozo sala ezali po na mosala. Donc lelo nous vous rappelons que émission Oyo to tourné en gros le 2 juillet 2016. Donc le 2 juillet boye baki ezali journée Oyo batumbaki prophétesse moko ya Congo na kombo ya Kipa Vita Oyo bozomona avion Oyo to sombi na mboka na biso mibale batia ngo moko anuarite moko ya Kipa Vita mais ya anuarite mutu ezozo ba pan ya Kipa Vita ezozo ba panité parce que za na bokoko na kati to kotuna peto eba pourquoi ezali ndenge wana bomoni émission ebandi na koko stemai donc parce que boyeba ke na makamba bokoko ba mama ba bengera bango yaya ba papa ba bengera bango ba mbuta donc ngaku na yawa na koti parce que to ko surprendre bango na koti na lingi na pesa na bandi ko pesa bambote na komi kote musu na ngo pesa bambote ba bina ba pesa bambote te ba tsaka bo donc botala kaka lelo celui pouvoir économique ya ko pesa ka boye na gagner ces amatondo ezali na nzela malamu donc restez connectés sur RD Congo Info. Donc la meilleure est à venir. Donc lelo nazali na kati ya plateau Oyo azali ba kubengaye to kubengaye présidente et puis représentante ya bana Congo dia Totila. Donc yé mutu azana biso lelo awa bazali pe yé mon côté mais bazali ebele mais yé mutu aopesa mutu na mutu parole. Ya ndenge Monique lelo to yeza makambo ya club wate to zana makambo bokoko to memango na ndenga bokoko mais cela n'empêche que to flirter ba question mususu na côté asuka à part journée o ya munene parce que lelo to zali na journée o to zali kolobela awa ya Kimpa Vita ezali journée ya moto kolobela mais na kati ya masolo ya ngope lo mususu mais na bato bazolanda biso na RD Congo Info na mokili mobimba pe na Kisasa nalingi o expliquer nanu bana Congo na bana ya bamboka misusu bayeba journée oyo ya lelo ya le 2 juillet ezali nini penza na ndenge penza ya ko expliquer penza pa bato ba comprendre ngita matondo mingi na bandeko balanzi bambote na bino bayenge balosako esika ka okuta bino ezanga ye ya kuyelo bakimbisa lelo ezali le 2 juillet 2016 kobanda batumbaka moko ya ba prophétesse na biso na Congo esali 310 ans lelo donc yango ezali moko monene o pena biso bato ya bokoko tokanisaka molimo ya jeune fille wana mwana mwasi wana o batumbaka ye na mabele na biso wapi na mbanza Congo
batumbela biso Yaya Kimpavita. Donc azalaki jeune il y a 21 ans to batumbaki ye, mais molimo ekotaka ye na âge ya 17 ans. To bengaka ye Yaya, bato mosusu babengaka ye Mama Kimpavita po azali kaka mwasi, mais batumbaka ye na âge ya 21 ans. Yaya Kimpavita azalaki moko ya ba jeune fille oyo azalaki comme moto nyonso normal. Jeune fille nyonso atambolaka mama na ye na papa ne bamemaka ye na église catholique oyo église ya bamissioni catholique. Soki wapi nde babenga bakomo beglizo bayela biso ya bapaya na mabele na biso abande kokende comme mpe bana nyonso bakendaka na baparent. Si ezalaki na mokolo moko mwana mwasi wana alalaka alamukaka te akufaka, balelaka ye pendant 3 jours ke akufi. 3e jour mokolo balinga bakende kokunda ye batala ebembe komi kotoka moto ndenge moto aobela osala fièvre, balobi eza normalité moto akufi makomi moto nda ya kolamuka nda bana kopesa sango na ye o wapi ya moni ke bokeba na mabele oyo ezokokena kobeba bapaya bakoti apo babebisa mboka na biso. Donc na âge nini ya 17 ans nde abandi ko molimo ne bandi kosala molimo ne bandi koloba alobaki pe abandi kosala bamisala na ye o molimo etindaki asala atelemelaka na makambo ebele asalaka ba makambo ebele na mabele wana. Eloko ya telemelaka mingi parmi ba réseau ezalaka croix oyo bato balataka na kingo oyo biso tobenga signe ya perdition. Alobaki esika bi oyo nyonso mwana na Kongo komona esika signe oyo ezali kokota te pamba te soko okoti na bobungi. Donc atelemelaka yango pe abande kotambola kolobaka yango partout. Mwana na Kongo esengeli na yo tokota na signe wana parce que ezalaka na moment wana esika bayaka kosala ba église ebele oyo esalamaki bazokotia signe ya kwa na likolo na kasi bomona na église catholique basala bakwa wana. Alobi bokota awa te oyo nyonso kokota awa abungi po nini obungi ndeko ndenge yo bunga lelo okota esika signe wana ezali to bayeli yo mateya oza ya kobunga ozokanisa biso toza bandoki ya koya londoki parce que oza ya kobunga yango wana ya Kimpavita boyaka bato bakota esika wana po babungisa mayela bato te mindele bakoya kosala nini bakoyokana bakolobake mwana oyo akomi danger na public. Ndenge moko bakangaka fumu kimbango na biso 30 ans na prison, mais ya Kimpavita na moment wana ezalaka te ke bakotia suso prison kotumba te koboma te. Ya fumu kimbango babana soko boma te parce que komaka trop ba période ya Kimpavita ba moment na nyonso babandaka kotumba bato batumba batebele na France batumba Jeanne d'Arc na Congo na biso batumba ya Kimpavita. Donc batumba moto azotala boye bapedisi moto azozika azokene mais maloba nezalaki bo oyo bozotumba ezali nzoto mais bozotumba molimo te. Donc isoka lobaki boyengo lobake molimo yanga botumbi yango te molimo nange kosala. Si après si ma basieke nde boya omona baya kuyelo bakobima baya ebele ya bazali bazobima pe musu bazali bana ba jeune fille tozali na ba jeune na biso bazali awa o bazana molimo wana pamba te so bazaki na molimo ya Kimpavita te baoya kosangana biso te na kati ya bana komodia totila na lisango ya biso toto kosala pona kotombola kibokoko na biso. Donc ya mwana ezali moko ya tovandeli lelo pona kokanisa molimo ya Kimpavita o batumbaka na mokona lelo esali 310 ans yango tolobaki koleka pamba te il faut tokutana pona tokanisa ya Kimpavita o batumbaki wapi na bamindele matondo mingi matondo ya lobi batumbaki ye na âge ya 21 ans siko bato baolanda biso bacomprendre batumbaki ye mpona donc batumbi mutu kaka ozotanga batumbaki ye mpona nini matondo mingi mputa yango wana ntango oya koyola te yaka mingi nalobaka bato il faut kosalaka barecherche kongolali kosala recherche te yango wana aza toujours na kobanga ya vérité soki vérité ya kobanga yango nakanisa mingi so na bi 310 ans ekoki lelo bana batumai baloba makambo ya kala wana mais nayebi te soki bible bino botanga eza makambo ya sika nayebi te soki babenga bao bana babraham oyo bobenga bakoko na bino baza bata sika te baza bata kala mais soki lelo bato nango bakanisaka bango mpo bayebi molimo ya moto ezalaka ya kala te molimo ya moto moma nyonso ozokobenga yango eza ya sika. Donc 310 ans lelo molimo wana ezokosala lelo yango baforce oyo biso tozoloba batumbaki ye pamba te ndenge motuna na otuni
ayaki kopesa mayele donc molimo omoni na mboka nyonso ezalaka ntango mpasi ezali kokota nzambe atikaka bongo te eleka molimo ya nzambe ekotaka kati na bato mpo esala epesa message oyo babengaka bango bamessager obie bamessagere ndeti lelo oyo bayaka koyeloba oloba soki eza molimo ya nzambe ekota mpo topesa message ya kolamusa moto me bozo koniata yango ndenge moko baniataka ye ya Kimpavita na maloba na ye ye ya Kimpavita ntango alamukaki ntango molimo ya nzambe ekotelaki ye mpo apesa message baniataki ye balobaki ya ndenge na nde parce que soki bakongole bayokelaka eti lelo nde lelo tokoki kozala na souffrance oyo boye te ekota na mabele na biso apeple 98% ya peuple congolais azali na ye na religion ya bapaya na kondima ya bapaya donc ye ya Kimpa babomaka ye batumbaka ye mpona moma wana ezalaka moto nyonso oyo akozala contre bato baye na lokota komona ezali kotumba donc bango to bayeli bino makambo na bango bokondimela yango kaka nde bango balobaka ainsi soit-il donc ndenge tolobi ndenge kotikala soki yo contredire bango fo basala eloko moko mpo balakisa public mpo moto oyo nyonso akomona nde basali moto wana ye mpa banga molimo na ye ezonga nsima yango nauti kopesa exemple nde babomaka batumbaka Jeanne d'Arc awa na France ye mpe batumbaka ye lolenge moko batumbaka ye ya Kimpavita parce que azalaki contre ya kokotisaka bamakambo oyo ya mabe na mabele oyo batumba ye mpona yango wana Matondo. Matondo, est-ce que ya Kimpavita aza na lien moko te na Papa Simon Kimbangu? Ya Kimpavita azali prophétesse lien na ezali kaka Fumu Kimbangu azali komona Congo congolais tout comme ya Kimpavita azali prophétesse moko pe na kati na Congo azali na lien moko te na molimo ya Kimpavita azali prophétesse Fumu Kimbangu azalaki prophète donc ya Congo lien na bango eza bazaba na Congo donc nesi famille moko na ndenge ya bana Congo mais baza na lien te oyo mosusu bato bakanisa donc Matondo na lobaki ke ya Kuyalo azaye moko te toza pe na ya Matondo toza pe na ya Muyamba na yebite na oyo yo olobi soki bango bakoki kobakisa eloko moko na bango likambo te ya Muyamba yeyo ka mosu akoki kobakisa mwa likambo ya moke ya maloba na mais ye yo oza représentant présidente ye aza tomona na hiérarchie présidente ba vice présidente ba kozala ba secrétaire ye azana ye moka loba Matondo ngana zali secrétaire ya bana ya komoda toti. Ah d'accord, donc secrétaire. OK. Matondo mingi na parole au pesingai. Bon, okutiko na makambo nyonso tolobi na makambo nyonso tolobi ezali ke mokola lelo tosangani mpona mokola ya Kimpavita oyo azali prophète na biso yango tomonaki ke tosangana mokola lelo mpona kopesa ye lokumu mpo tokanisa mokolo wana malamu mpona biso bana na Congo tokanisa ba oyo bakufa mpona mabele na biso tokanisaka bango te tokanisaka kaka oyo ya bapaya pe oyo ya bapaya basalela biso ata eloko moko te na kati ya mabele na biso bango nde ezali bamemelaka biso na ba oyo bayaki koboma ya Kimpavita mais biso topesaka valeur mingi na bamama oyo ya bapaya bayaya oyo ya bapaya lokola nazo bandakisa ya Maria bokopesa bango valeur koleka oyo ya Kimpavita yango biso oyo bana ya Congo ya Ntotila toye lelo toko benga bino bayaya na bamba oyo ndenge babengaki bamama boya tosangana na kati na bana ya Congo ya Ntotila pona kosepela pona kokanisa baebanso oyo bakufa pona mabele na biso lokola ya Kimpavita lisolo oyo bino bokanisaka ya batu ya kala oyo bayela bino boyeba yango te po ekota na mabele na bino pendant soki 1500 ans 15 siècle ya avant koma na kati ya mabele na bino bango basi bayeba yango avant na mabele na bango mais après 15 siècles bazo koya koyebisa bino bato na bango ya nzambe na bango ya bapaya boyeba bandeko na bango boyeba oyo bokoko na bango tango wana biso na avant 500 ans 1500 ans
toyebaka pe oyo ya biso me tokanisaka bango te tokoma kokanisa kaka oyo ya bapaya yango na kosenga na biso nyonso na oyo nyonso azali koyoka biso na mokolo na lelo vraiment nayo kosenga bino boya na kati ya bana na Kongo ya Totila boya tokumisa bakoko na biso pe tokumisa ya Kimpa Vita. Ok, donc matondo bilmo bomonike ezali makambo koko ndenge baza ko expliquer ezali une hésitation te bazo expliquer penza mutu tout azali ko comprendre donc neti soki toza na kati ya kelasi donc soki ndenge bazo expliquer boy ko comprendre te donc wana oza na problème mususu donc tozo rappeler avant na pesa parole na ya matondo toujours expliquer que lelo le 2 juillet ezali journée oyo ya monene oyo tozali ko kanisa prophétesse moko batumbaki na mboka na biso na kombo na ya Kimpa Vita lelo esali 310 ans batumbaki ye na âge ya 21 ans donc ya matondo na ningi soki oza likambo obakisa kota na makambo susu matondo en même temps pesa kombo na nga donc nga ya matondo na nga na lobabo eso message na ngoko leka pe na mokolo ya lelo na osepela na osenga pe matondo na bakoko po ete pamba te nga pe naza jeune ndeti bino nazalaki pe na nzela wana nazalaki pe na kolanda histoire ya mboka na nga te nazalaki pe kosalela pe makambo ya Jésus donc lelo so na kokoloba mwa moke eza que vraiment tant na qui histoire vraiment en profondeur ya kuyalu beaucoup excusez moi parce que vraiment lingala naza perfectionné parce que na koliawa et toucher nga makasi vraiment eza di solo moko vraiment très émouvant comme on a que jeune fille na âge wana azaki déjà ko bunda pona mboka na ye alors biso to mingi na poto to za na distraction mususu to linga ko s'intéresser na mboka na biso te histoire na biso ki biso bakoko na biso donc to s'intéresser na ngote. En tout cas, ça fait pas longtemps qu'on a rejoindre Congo dia Totila, nous sommes membres. Et vraiment, nous avons ce plateau qu'on appelle Belé, Bouende, Tinga, Inde, Timamisus, Mafandi, Kuna. Parce que, il y a un peu de ça, qui est plus tard, base à la perdue, base à la bungate. Donc, vraiment, nous avons encouragé Bino. Bolé mbaraté, bossé la recherche un peu canabino, so qui combat bo équipe à vite à bobet en internet, ou les bobet en makamusu, ba Facebook, ba YouTube. Et vous allez bien, poto. Koka kotombo la mboka na biso pe le kumo ba koko parce que bango ndem basala pe que ba protéger biso ba batela biso na nyonso do salaka bien que to kanisa eza Jésus mta salaka mais na bolingwa na ba koko batika raté bazala toujours na biso alors bon c'est plaqué bino pe boya et plutôt bolingweza ana kati to za bando kité to sala akisité soki nini non to za biso nyonso ato fandi dans bolingwe tonda tellement na kati ya bokoko to ko sala na mabete. Donc, en tout cas, non, c'est là. Matondo ingeta. Donc, Matondo, donc, Yaya Matondo, donc, Boyoki, explication à ici. Nous allons marquer une courte pause et nous allons revenir sur RD Congo Info. Restez connectés et à tout de suite. Les tontons, les tontines. Biso na stoyebi que tous en aposa, tous en news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini ezale manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Parce que wana pona ko sepesa bino. Babi to kusuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo yo sala mokili mobimba. Oza bana mboka. Dans la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup sepesa ma. Dans Sepela TV, beaucoup de réponses. Maintenant que boye bien l'okunin Sepela TV ezali. Ne tardez pas trop longtemps. Bon contactez biso lelo, comme ça beaucoup à la décodeur na bino le plus tôt que possible. Promotion la biso ezo continuer, tellement de sepele qui n'a mingi, 115 livres pour le décodeur, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV,
eza Télé Congo et Congo Brazzaville et aussi Zimbo TV il y a Angola. Donc boya ebele. Bienvenue sur RD Congo Info pour ceux qui viennent de nous rejoindre après cette petite pause. Donc nous vous rappelons qu'aujourd'hui le 2 juillet c'est la journée Oyo Ezali, jour Oyo Batumbaki prophétesse Moko ya Congo, Oyo Boyebi na kombo ya Kimpa Vita, soki boyebi kombo wana te neti mama matondo etoloba yaya matondo etoloba bolukaka na ba Google bobetaka ba kombo ya mboka na biso boyeba histoire ya mboka na biso parce que soki bana na biso bazokende ba kelasi awa baza kotangisaka bango ba histoire ya France. Ok, bana na biso pe il faut bayeba histoire ya mboka na biso yango wana à partir ya émission nous en profitons pour il y a commencé appel na bana na biso bakotaka bakota lelo ka ndenge monsieur ezosala babeta Kimpa Vita ba yoka explication ya prophétesse na biso ya monene oyo batumbaki na âge ya 21 ans lelo esali 310 ans banda batumbaye. Donc yaya kuyalu bake mbisa tozongelio toyokaki yaya muyamba alobi yaya matondo alobi surtout yo moko tozongisi malobeba na yo en tant que présidente représentante ya masolo nyonso tu bozomona ke décoration ezali awa ezali makamba bokoko bomonaki jour pe na yambaki muta PPRD tochaki pe mesa na makamba PPRD bomonaki makambo mususu akokaki ko répondre te ezape lelo eza makamba bokoko réponse ezalaka kaka ya hésitation te réponse ezalaka ya mbala moko. Mais yaya kuyalu bakebisa mamonaka yo nalandaka yo na bémission na yo mingi antubanga nalandaka yo mais obengaka bato yo surtout kaka boya na bokoko ezalaka mpona nini obengaka batango obenga omoni mutu mosusu azobenga yo azobenga oka na ndenge wana yo ntango obengaka wana ozosentir ezosala yo pasi na susi na motema ezalaka mpenza mpona nini matono buta ya solo ndo olobi eza pasi mingi ndongo monaka nabengaka bato ya solo nabengaka bato boya bato mingi kutu loyeba komo oloba bato bayaka na bango te parce que tozo benga bato bayaka na bango te c'est vrai bato bena baso ya te ponde na bengaka nande bato batalaka nga fallait bena bato ezara ya kotonda partout mais ezara ya kotonda te pona nini pepe akangami na buzoba akangami na oyo eza lokuta bato mosusu bamona kaka souffrance oyo ya kuyola azokobenga bato bayetu bamona ngo eza pa na nga yaya Kimpa Vita oyo tovandeli lelo ye babengaka ye bakebisaka me bato bayokaka na bango ye te bato mosusu baloba ya kuya bato bayaka te kokanisaka ya kuyelo te na siècle oyo ya lelo me kanisa ya Kimpa Vita pamba te soki ezalaki bakongole bayokaka ye na kasi bakongole banga babunda bitumba na ye nde batumbela biso jeune fille na biso wana te. Donc bato wana koyoka ye te bokota na babisika oyo te bakota na bango se yaka okoma mokolo baotumba ye bakongoli nyonso basala molongo boye na katikati baotumba ye moto pa odefendre ye azalaki te. Donc omonake mboka mo bakotiseli bino lokuta moye bosala so eloko eza te bato nyonso bakomolanda na bango lokuta mais lelo biso toye tobenga bato boya na oyo ya biso mpe tosalela ya biso mais bakomofinga ye ya koya lundoki bamama mingi balinga te bana bao batalanga naza ndoki eza makambo kindoki te bajeune fille na bajeune garçon boolanda eza makambo ya kibo biso mboka na biso ndenge mbuto otoloba bakobetela biso ba histoire ya États-Unis te o roi de Nabucodonosor et bongo biso mabele na biso ba reine nzinga ba roi oyo bazala na mabele na biso boyi bango te pamba te babeteli bino ba roi mosusu babeteli bino ba reine mosusu ma même temps na mabele na Congo ezaki pe na ba mikondiaso na so bata mayele ya marque na marque mais oyebi bango te mwana nyonso lelo bana komituna mikonzi na biso na mabele na biso banani kota na Congo beta bane o eleka otala makambo nini kobima po yeba masolo nini eza na mboka babombeli o vérité babimiseli biso balokuta yango balokuta elata bato tonzo benga moto yaka vérité ezali awa babando bamba vérité mabanga babando finga vérité wana ndoki ale bolingi te vérité wana e progresser mais makambo bamba mabanga eza société parce que to wana mboka na babo mo babenga ngo liberté de l'expression tozo loba boya oya mayele yango to yoka ya na biso matonda otoloba
Wambate azaya ya mayele yepa yoka ki yepa tala kanga ali mukolo moko abenga kanga tina nde tokoma ko solola na tile lelo azali na baya mususo bazali na baya mususo lelo bayete ko sangana biso mais bazali ebele o pende boyo pende lo yoki biso yaka na lisanga na biso ya bana Kongo dia totila tozali ebele o toze ebele te loko église chrétienne o ebebisa bato mitu mais tozali kaka tozo ko pusa na male me ko tokoma na esika on to benga bato ya kozwa mayele mbota ya on to bengela bato Matondo. Ok, Matondo ya kuyali. Mais nalingi na tuna na mutuna moko parce que soki na kuta na lelo lelo za makaba bokoko na ko bimisa ba club wao na bimisa la émission politique té mais il faut quand même na tuna parce que elongi na yo ya uyalu avant na tuna ro makamo na nina tuna mais nina tuna na est-ce que bokoko na yo o bokoko toujours boya biso est-ce que ça est compatible na politique donc na kolo ba on a lingala est-ce que tokoki ko sangisa yango na politique ingeta Matondo mingi na motuna na otuni ngai ya solo penza motuna ona kanisa batebe ba osipela ba yoka pe miyano nango politique na bokoko nakasabate bele ba yebi to lo ba koko na so ba sela ka ba pouvoir misato science politique na religion ya ngona pe ba pouvoir wana o ebebisa pe mabena biso pe ba paya ba ya kokotela ngona mabena biso ba ya ki pe na science na bango ba ye pe na politique na bango ba ye pe na religion na bango siko biso pe poto récupérer yango biso pe photo za na science ya biso bokoko religion na biso pe ya bokoko pe politique pe ya biso na ndenge ya raisonnement ya bokoko politique na biso ezate yo politique ta musuzo sona mutu na pona vrai politicien o ya benga maka o azabe na vrai politicien kingani boya yebi politique te ye aza vrai politicien mais ngana otatu na bato ye mutaza vrai politicien lelo azo yo nga ba vrai politicien mais so boza ba vrai politique ni ezo leka na mboka na biso lelo po bino boza ba vrai bo changer nini par rapport ya ki vrai o bongo na moto wana pena Messi kingandi ya tanga to aza pena vrai politicien Congo mais ki vrai wana o sala nini na Congo donc on mona ko za vrai politicien te oza na politique oyo ba mendele ba mema na mabele na biso politique ba paya na mabele na biso donc ya mwana yo yebi mais politique oyo ba koko na biso eza mosusu par rapport ya politique ya mozo mona makambo zo marché te donc ya mo bondo ko tuni ya ko yele longi no moni na politique et longi nangi kota na politique oyo ya bokoko na biso tota la politique na ndinga solo Matondo Matondo boyoki maboko ebetami awa parce que tozali batuni surtout bazali ya bokoko donc faut ba kumisa pe présidente na bango mais sikoyo yo ozali mama ya bokoko ya kuyali donc place yo kokotia mutu makanisi ezali place oyo bato tu bakomona ke ezali makambo moko ya sérieux eza makambo moko ya kitoko mpona mboka na biso sino te yo na ndenge yo nga na yebeli yo okokotia mutu te mais ndenge toza koloba sikoyo elongi na yo na makambo na yo ekota na makambo ya Moïse Katumbi choix na yo okotisa bokoko na personnalité na yo ozalaka nango na bato ndenge bazotala biso bayeba soko ozoloba bayebi ke oyo ezali makambo ya kitoko ya sérieux yo okoti na Moïse Katumbi okomi na nsima Moïse Katumbi pesa biso motivation na yo eloko nini etindi okota kuna parce que owaka nango te ozali kuna na kati tomona okuna na kati pesa biso ntina nini yo oponi kaka Moïse Katumbi bomoni ke mama ya kuyalo asekaka te mais aseki mokie lelo tosekisi ye mokie mpo boyeba ke mutuna wana eza mutuna osakana te bato tu bazolanda biso en tout cas nakanisi basepeli Matondo muta nakanisa motuna na otuni ya solo na kota na politiki bamusu bakazata musu na koti na politiki mais nga na loba yango nazala na politiki obanda bato bayebanga pamba te makambo tolobelaka mundele tanga yaka na religion na ye catholique na politique ne na kati parce que ton bato bavai na religion na bango na makambo na bango ya kibokoko na bango oyebisa bango bandeko ndimela Yesu Masiya okobika okozwa bomo ina siko me bato babande okufa parce que kokufa yaka mokolo bango babandaka makambo na bango wana donc eza politique eza bakokusa bato politique na bango ya wana donc
to nga pe na ye na matiya bande ko bolamuka bakoko na biso bayebaka makambo te bakosa biso politique na kota na politique na banda ngo déjà mais bato bando yeba te to na lobi ka ke non tozo soutenir Moïse Katumbi balobi ye ko koti na politique pour mais na zaka na politique do boye ba ndete na zaka na kata politique parce que na ozongisa retour eza ngai na osela retour ya politique na biso Kwani Moïse Katumbi ndio motuni parce que Tshisekedi azali caméra azali Mbanda azali parce que ba combattant azali divisé même sous baza côté ya Tshisekedi même sous baza côté Ngwanda même sous baza côté Kamere yo oponi na okaka Moïse Katumbi to salaka nini na kantiza kamba liboso to bima kondia totila même si to bana lobelango na mwa ba image mais ba liboso to sala ka image moko na katanda kombuta mbumba de Wilco na mbuta koko Injembo Stemai bayaka na Londres mbuta Shelia Wendo akoka ko yati pona contre-temps moko bayaka na Londres to vana na bayaya mususu na bambuta mususu na katanda kunanga ko moko to laksaka pena drapeau na biso pena na ndinga ki en public bano so bamona ko ndia totila izalaka na mokolo wana mbuta Injembo salaka video na kasalansaka appel alobaki kongo dia totila tozana tokota na toana kati ya politique tosali appel na biso na moto nyonso ya politique oyo akoya devant biso mpe tozala na ye elongo donc mokolo yango ezalaki te ke tovandi kaka boye ezalaki tosololaki yaya muyama bambuta bayaya mosusu topesanaki makanisi so tozolobela kaka bato ekobolamuka te donc il faut tosala tolakisa pena politique eza na kati na biso bato bokoko tolobi politicien nyonso akoya devant biso mpe tozala na nsima na ye mbuta na ngai Injembo na mbuta na ngai Mbomba de Wilco to bauti na ndako na ngai kozonga bazongaki na katisaki même pas une semaine si je ne me trompe pas tonatala boye na baimage bakutani na mbuta Francis Kalombo oyo napesi bayenge ebele bisika zali bakutani na ye nde masolo eyaki ke to soutenir Moïse Katumbi na ndenge bakongole bamonelaka makambo amonaki lokola neti nde bauti okutana na Moïse Katumbi batieli bango saki ya mbongo me nzoka nde bango nde bauti okutana na Francis Kalombo pardon Moïse Katumbi te Francis Kalombo nde baye na basaki ya mbongo ali babengi bakula po banini bakombo ebele me ezalaki ke bango bakende kopesa ya biso condition na biso ezali nini biso idée na biso ezali nini tokosoutenir Moïse Katumbi mpona bokoko na biso bazotala yo aza te monyoso azotala bareligion ya bapaya mais biso toli tosoutenir Moïse Katumbi mpo Moïse Katumbi akotisa biso mpe na nzela ya kibokoko na biso totalaki nyonso wana bandeko nde bato bakanisaka bato ebele balobi mona otuna moto nakelei matanga modernement binanga mpo nosoutenir Moïse Katumbi aza israélien nakasei boyebi makambo ono kotunanga mpe question mais Moïse Katumbi aza israélien c'est vrai 50% israélien d'accord 50% congolais d'accord bo biso so tozwinga ndambo wana tema za na biso na kati tozwa wana biso mpe tosalela yango mpona tosunga ye mpo tosungana mpona mabele na biso mpo towana posa mboka wana makambo échange Moïse Katumbi asala na Katanga Moïse Katumbi asala na Lubumbashi oyo ke batémoignage ezali mobali nanga banda kotanga Moïse Katumbi bandakala bango basalelaka politike ya Congo nga nasalela politike ya bokoko nayebaka nanga Moïse Katumbi te bandeko mobali nanga mokosola kasanga bi nanga ngabi bato ebele bo alobi kasi ye te yobi ke atravaillaka bien na Congo asali kutu bien a changer makambo ebele ngabi komuni nani abikomi oyo yebi ete ngabi yebi ete abikomi Moïse Katumbi na sala ba décision tona mobali nanga likama ba politicien oyo ya Congo mais mokolo mobali nanga senga komuna ye Moïse Katumbi na mokolo liboso ya wana soutenaka ye sans que nazala na kati oyo tosala lisanga bana Congo ya totina mais molimo nanga acceptaka ye qui a connu quelque chose dans ma télé. Donc, si na ndenge pe présence na ye esalaki ke Francis Kalombo alukaba na Kongo ya Totila po to travailler na Moïse Katumbi yango wana pe to kotaki na nzela ngo pona ko travailler na ye. Pona ndenga zali na ye israélien bandeko na ngai leo wana ni bokanga likambo bien ba o noso bo finga. O noso bo kanisa parce que moto noso aza obligé te mono sa lingaye. Ya ko ndenga za bona na bat oyo linganga te ba kinana batebele balinganga. Donc na pena batebele balinganga te po monde ça mabongo. Donc ndenge moko président nyonso mboka azaka na binemi azaka pena balingi bakolinga ye banemi pe bakoboya ye ndemo Moïse Katumbi azali soki akozala président parce que aza même pas akozala bato bakolinga ye asa pena bato bazoboya ye
ceux qui sont chrétiens au ya Moïse Katumbi pour za israélien de ko za chrétien loko liboso ngana osenga bino bobo ya Jésus liboso parce que ba Moïse Katumbi za mopaya na Congo parce que za israélien mais est-ce que moto a bébi ça mabe na biso na Congo yeba so ezaka nani ezaka Jésus azanan israélien mais so yozo bela Jésus le sauveur na Congo za israélien zo boya Moïse Katumbi pour za mopaya na Congo mais faut mi tout na moto tout na mutu na yo comment nazobo ya Israël diriger ma bien en même temps Israël mon comme les Jésus pendant que diriger na banana di buma maman a diriger comme malgré ma comme les autres qui ne m'a bien yo zo mon été que la bien pour na Jésus aza israélien Moïse Katumbi aza israélien Moïse Katumbi azali bakoko ya bakoko Jésus aza koko ya bakoko na Moïse Katumbi aza na fier ya Jésus par rapport ya yo donc il botika israélien wana siko ya kimomoto po ya molimo kwa kufa to mona ngete ça la répéter mais ce qu'on peut dire il y a qui mon moto ayebi biso ayebi makila na peut-être na moi qui est mieux ça Jésus na kati mais boutse ça là tout à l'heure ça la pour na mboka na biso donc il y a mwana na sengi ndeko avant ya koyina denda mutu na simande ya koyela lo bakoza mondimité mais za mo sosoli sosola kava ya kofinga kanisa na to boyi Moïse Katumbi na Congo pour za israélien mais nana zo diriger comment na biso na religion eza Jésus aza nani ingeta matoni. Donc, nakanisi bateau balandi biso ya Kuyalu azalaki vraiment explicite à expliquer nakanisi eloko ya kobakisa ezalité. Lelo ndenge nalobaki ezali journée à politique te ezali journée à bokoko mais cela n'empêche que tolobeli moi politique parce que ya Kuyalu bakembisa a expliqué politique ndenge sanganaka na bokoko mais pour na page wana mutu naka ya suka après tolekisi na page wana tozongi journée na biso ya lelo oyo tozo célébrer ya Kuyalu na ozano direct dès tozalaka na RD comme info nagasi yo mongo tango zotanga makombo lobi ke biso tokutanaki na Francis Kalombo sali aptis moko atoyite ce que ça révélateur lobi ke Moïse Katumbi donc il a dit parfois tu bokutanaki déjà na Moïse Katumbi pas baza ko lobake en tout cas pour yo bimise longi na oboye naba donc chez lui a ne pas na kati makambo donc na ko restemai bozu enveloppe yo ndeko za boko bimise longi na yo te na tamba bokoko okotisa makambo na yo na Moïse Katumbi donc bato basoko do baba peza ke ana kule moa soko kutembe ana mama luya yo ka mtu oposer ba question ba peza ke enveloppe mo yaki poisson babino bo pesa obi ke bino banda bokoti makambo yo omuni na le belonga na sala ka émission politique na bato ya IDPS na bato PPRD obi ke Moïse Katumbi azui avance moko na koloba azui sérieux moko na makambo yo en tout cas par rapport à Binopoa en tout cas on est engagé ngai na sala ka émission na za koloba ngo Moïse Katumbi azui bato bazo occuper makambo na ye à partir ya bino ndingo bokoti na kati mais est-ce que makambo bazo ba enveloppe wana en tout cas ça solo ou pas matondo la motuna na yo ya solo penande tozo lo baboye nga ya ko yeba kimbisa na komba bakoko ona bela atango nyonso tozu enveloppe moko te kondia totila ezu enveloppe te ndeko ya solo so ezolanda yo yebi ne balakela mabe pona bato baolia mbo na makila Kongo pona bana Kongo tanga kombo ya ko yeba kimbisa na kanza lobby 4e génération ni kofuta mabe po ndiko tanga kombo na ngana lembo omona kito za même pas na preuve to ça na moko na bolingo mboka to lobi Moïse Katumbi azala wana alongola Kabila to ça na moko na bolingo mboka to lembo mote to zi même pas enveloppe to ça na moko pona bolingo ya mboka to za na posa ya changement na mabele wana matondo donc nakanisi to ko s'interdire te to clôturer dossier wana to lingi penza ya Kuyalu bakembisa une journée à l'élu à DG za journée moko nene o a profiter sur na biso ki pa vita o batumbaki na âge à 21 ans to lingi o te ya biso vraiment avant aussi sa émission na biso journée oyo penza le doto za ko célébrer matondo donc yangwana tango bandeko
ya kimpa vita babomaka ye mpona mabele kaka kobundela mabele. Donc yo mpe ndeko lelo mabele na yo fo kobundela yango, fo tobundela mabele. Mboka nyonso eza na problème, mboka moko te ekangolamaka so moto akufi te. Ntango ozobundela mboka ezala na bato mosusu bakufa, bato mosusu babikaka, bakoko na biso baloba bafwa basala. Donc bobunda oyo akokufa akufi, oyo akobika abiki. Donc nde babiso baya koli tozobunda toyebi te lo biso tokokufa oyo bakotikala bakokontinue parce que eza bongo mabele moko te ekangolamaka soki makili etani te. Mais so olobi mpo babana na Kongo babangaka, so olobi kalingama okufa oka enga naza nano akufa te. Mais ntango oza combattant ya solo wana mokufa kuta oleki okufa na AVC, mikufa mpona obundela mboka na yo eloko ozobanga kufa ozo lokumu obundeli mabele na yo. Lelo batebe babela bakombata meteka wana bunda mpona mboka bakobeta bato masasi nga na kei aobanga. Donc oza kombata lokuta parce que ntango ozobundela mboka il faut yebaki na risque, bariske eza grave. Donc yango wana bandeko bolamuka, tobengaka bino bolamuka na bokoko na biso, yango eza vérité na biso. Donc otika na bino okanisa bankanisi oyo ezanga ntina oyo ezalaka te, boyanaki bokoko na biso, yebaki bokoko na yo nde tozoteya awa. Soko lingo yeba ya kimpa vita kota sala ba recherche mondela komo makambo ebele mpona kimpa vita atia yango na internet. Eza pena 100% vérité te, mais ezali quelques pourcentage ya vérité. Vérité ya kimpa vita kota na molimo oyoka pena yo moko ndenge molimo ne kotindela o ndenge pena ye moko akota kasi na o ndenge na koyebiso histoire na ye. Parce que o bakomela biso eza histoire vraie, mais eza 100% te, eza histoire vraie. Soko koti obeti ya kimpa vita ndoko mona vraie histoire. Soko lelo to telemi ave to kutanya mpona mokolo wana eza kaka na ye te. Ba yaya na mabele wana babonda, ba mama ebele babonda na mabele wana, ba reine nzinga basi batelema balobela politique ya Congo lokola nde ya kuyela oloba lelo o bato bozoloba loba. Ba reine nzinga lobela politique, ba mama mafuta balobela politique, ba mama mbangala babunda mpona mabele wana, ba mama ebele baloba lelo eza mokolo ba mama mokolo ya yaya o bobengi na monoko ya lopoto mokolo ba sœur. Yango na leto bengi bino ba mama penza boya tosangana na bino mpona balobi musapi moko esokolaka elongi te. Fo bozala ebele nde bokangola mboka. Donc boya toza ya kokoka te, toza mokende ka bomonaka boza ebele na kati ya image po bolanda ya koyela lobi nini. Mais so babi boya bobangaka ndeko bakoko na biso balobi oyo azokoyoka bango soni, bango mpe bakoyoka ye soni. Donc mokolo yo kobela bango bakopesa o mokongo nde bapesa mboka na biso mokongo nde bato ebele balobake koma bato bazokende babela bakoko lelo changement eza te parce que eza moke majorité bopesi bakoko na biso mokongo yango bakoko bapesa mboka na biso mokongo. Mais ntongo biso topesa bango liboso tobela bango bakosala makambo ebele na mabele wana bakosala, mais toza moke oyo wabi topesi bango elongi na biso batala biso. Mais oyo bopesa bango mokongo boleki ebele yango tomona makasi na bango eza te. Mais makasi na bango lelo ezali na baoyo babela bango na ndenge bosolo, makasi na bango ezali ndeko yo soki obela bango ya solo koyoka bango soni te. Tala bakoko na bakotala yo. Mais ntango yobi enoke nanga te pa ya koyola azali soni bango mpe bakanda koyoka kayoka soni soki oloba bakoko basalaka te. Me bakoko basalaka lokola yo yokaka bango soni bango mpe bayoka bango soni. Matondo matondo yaya kuyalu bakembisa na onesto lobi na kanisi vraiment message eleki na kanisi à partir ya émission oyo tokomona bato bakoya ebele na bokoko parce que bokoko eza na prix te, bokoko ezali makambo na biso moko oyo tokoki kozala nango fier. Mais namoni na pembeni mpe tozali na bato mosusu ndenge bomonaki. Donc Mbuta Vita Makani alingi abakisa likambo moke na makambo oyo toloba. Ouais, voilà na ndenge koloba tozosalela bokoko na moma oyo fo tondima bokoko na biso parce que tolandaka bandele te oyo soki tomoni mondele alobi likambo ou bien akomi yango mokanda sans te vérifier tondimi yango. Mais soki biso tolobi soki biso tolobi ya biso bandele bazokroire te soit biso moko toza koignora yango. En tout cas nga naza koepose place wana nalingi kotalisa bino lelo soki mama wana kimba vita existaki te tolingi komona te ke basombelaki avion. Soki basombelaki avion na RDC tozomona avion na sirema aexistaki. Yango wana lelo toza lisu na moma ya papa Simon Kimbangu te baleki bamama kimba vita. C'est vrai histoire etikali baleki bamama na mosu mafuta babundelaki RDC baleki. Lelo toza na moma na tama ya koya à 100%.
donc soki aza koincarne bango yo oza na badoute matali yo tozosalela bokoko oyo akoya aomona vérité na yo mpe oza na mosika omona vérité na yo mais kozala na mosika te ofinga oyo eza bakoko ntango oza kofinga ntango libabe kobeta ou bien malchance kozwa yo bakoko bango bakendaka vitesse babaza te lokola Jésus que non tokozwa soki après non bakoko ezalaka tout de suite comment boza kondima bokoko na biso te mundele awa tozomona biso toza na mer tomonaka mai ya la mer ezali tomonaka océan ezali biso toza na mundele aza nango atiala barevi na ye ndeni boza kondima bokoko na biso te nga naza kokamba ndenge boza koignore bakoko na biso tosala bokoko na moment oyo tosala bokoko soki na choix na biso mpe bozwa komona kino tolandi Moïse eza pamba te totali misala ye asali biloko bozoloba biloko motangi baklasse milai bozoloba kino ya pas l'amour mais ya des preuves d'amour tozotala bapreuve d'amour kami nasali lelo mundele nini wakendaka na katanga oyo lelo ayi boboya katanga na nyonso tu asali soki bomoni ke lelo ya koya asalaki choix na ye bozonga ndenge mabe te parce que annonce esalamaki na kope njembo toali koluka mutu nini oyo awe koaccepte biso po tokotisa culture africaine na biso culture surtout congolaise na biso oyo ebunga tofandisa yango en place mais andimi bale ezali na kan ya mutu nyonso ebande kotourne mutu nyonso aboyaki yango ye andimi alors mutu andimi ke afandisa culture oyo biso tobungisi oyo tozali komona bajeune fille bazali kolatela biso soki ndenge na RDC ye andimi alors poni toboya nga naza kosengala bino nyonso tu po bozolanda biso tozoboya bato te toza na amour toboyaka motu moko te amour ezali na awa na représentant na biso amour ezali boya kosassocie na biso tomarché na bino elongo nga nazotalisa na bino ke nobolanda bahistoire ya mindele te ke ezalaka nyonso tu vrai awa todwi chance ya kotanga awa moke balakisa biso Marianne awa tomona ye na bacachet na baidentité na baimpo na batembre partout Marianne azali mais exista jamais mais tant nde tondimela ye awa akoma lokola nzambe ya France mutu kutu lokola awa abunda lokola Jeanne d'Arc jamais bareconnaître ye ndenge wana bastati nyonso tu awa bomona nyonso tu oyo boye Marianne te peut-être boza kobute oyo tu bomonaka na batembre mwasi moko azala na batembre azala na baimpo azala na baidentité tout tete wana na bacachet na balogo ya banani ya baimpo na balogo nyonso tu ye Marianne baexista jamais bainventaka mwasi moko boye voilà tala lelo babombemela ye na France loba nzambe tondimaka quand même mokoko na biso tokomi na taya ya yalo tosalela yango Ngeta. Ok, Matondo Mbuta Vita, nakanisi tokomi presque à la fin de l'émission na biso tokopesa sikoyo mot en conclusion na Yaya Matondo apesa biso quand même mot en conclusion après to passer na Muyamba tokosukisa na yemoko Yaya Yalu présidente et puis représentante ya bana ya Koko dia Totila. Matondo, en tout cas, c'est pas ma casse parce qu'il a dit merci. Donc, il a fallu 310 ans depuis Yaya Kepavita Koufi. Il y a une histoire à bout, il n'y a pas si à Mawa. Alors, au lieu de perdre du sous-sous, Yaya Bakembisa, Yaya Kouyalu Bakembisa, dès que tu perds, Yaya Kepavita. Et que ça vraiment esengo to sangana to ça vraiment ebele to ça vraiment elongo to pesa na maboko so liboko pour to continuer œuvre oyo ya Kepavita atika. Donc ndé na lobaki na sa jeune de Tibino mutu nyonso ebi kotanga lelo information mutu nyonso azwakango ayoka kango kotanga biso nyonso ebi otanga. Alors to luka to s'intéresser na mboka na biso la histoire na mboka na biso et surtout de rejoindre bana ya Congo. Yango na ngana loba toko se plamer tozo zela bino Matondo ya Matondo donc je veux te plaisir makubana ya Muyamba après ça fait conclusion Matondo ngai na kosala kaka pe na bana nyonso ya Congo oyo vraiment alingi bokoko na ye oyo asepeli na bokoko na ye aya ko rejoindre biso na kati ya bana ya Congo ya Totila ezali Congo ya Totila na ndenge tozali na bokoko na biso ezali kindoki te bobanga te ezali kindoki te ezali magie te
po soki boyoki bokoko okanisi kaka bokoko bondoki soki balobi yango culture na français wana eza bien mais soki balobi yango na monoko na biso ke bokoko bolobi ke wana te bozokoyoka monoko na bino soni po oyebi ke soki oye na Congo ya Totila okoloba na monoko na yo na Lingala na Chiluba na nini ezali soni oza ko ridiculiser monoko na yo mais boya na kati na bana ya Congo ya Totila ezali likambo ya soni te ezali likambo oyo tozali ko reconnaître culture na biso tozali ko reconnaître bokoko na biso tozali ko reconnaître bakoko na biso oyo bakufa po na mabele na biso boyoka soni te boya ebele tosangana tokopesa na makasi matondo donc yaya bakimisa matondo mingi ya so bandeko nakanisa bauti olanda makambo nyonso bauti oloba awa ndeka bayaya bauti obenga boya nde mbuta na biso makani auti oloba donc ya so bandeko boya tozela bino botika koloba kaka na mosika boya pembeni bopusa na pembeni nde balobaka oyo ali koyoka te mutu abangaka me oyo aza na mposa koyoka ayaka soki boya tosangana bokoko na biso boyeba nini oyo eleka nini oyo faye tosala force na biso eza nini eloko akala ezalaka te bobenga ya biso ya kala te nde ya bapaya nde eza ya sika parce que congolais akumisaka ya bapaya amonaka ya ye mabe donc so batika ya bapaya ya betelongo maboko mais so batia ya ye moko abandi kofinga yango donc oyo bozolanda kuna eza makambo ya kala oyo mpe toloba lelo eza makambo ya kala mais so batina bino bolanda biloko mpo bayebi ke bobenga force na bango eya donc ntango ozokumisa eloko wana obenga force moko boye force wana ozobenga yango esala mpa na yo te ekosala mpa na bango moko parce que force wana eyebi yo te mais bela siko force na yo bokoko eza force na biso culture na biso eza force yango toobundela yango toolinga tomatisa yango ekóma mpena makasi mpo na ete esala na mabele na biso donc yango na biti ya masolo tosoli lelo mpona kokanisa molimo ya kimpa vita boya ebele boyeba ye azalaki nani na mabele na biso mpo lobi mpe bayeba yo boti kofinga bakoko na biso boti kofinga bokoko na biso mpo bate nde yo boyi bokoko yebaka ke lobi yo mpo ozala koko ntango yo ozopekisa bana no bakoko parceke bokoma opekisa bana bakoko bakoma bandoki yo mpe lobi bakokanga yo ndoki labi ntango ozolakisa mosapi boya monene totala yo ntango ozoboya bokoko na yo lobi yo mpe bakoboya yo ntango oboyi koko yo pe lobi bakoko na oyo moni o bana yo boti bakoko na baboya yo parce que ko lando ndeko bondimelanga malobo na lobi bokanga yango oboya yo bakoboya yo ingeta donc merci beaucoup yaya yalu bakembisa na ndenge lelo ya biso pour la journée oyo na remercier pe yaya matondo yaya yamba na ndenge ba participer na kati ya émission sans oublier muta Vita Makani, donc nous allons toujours voir ce qui vous a un message à repasser, donc vous allez penser bienvenue à Katia RD Congo Info, donc déguisement pour le baga Matondo, Foma Matondo. Donc donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Donc derrière la caméra c'était Joe Flèche. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Vérité Polélé sans tricage. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bondi Melanga Matondo.